Botomo kile kelama. Isali mami buhe bele. Olelo ye bandite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vomu Television, etando ya bonsomi, etando ya bwanya ya maile ya baindo, etando ya bolamusi baindo na pungi. Matondo mingi na bino batata ba mama ba ibopesa kabiso tango pengonga ya kulandaka emission na bino mokolo mwalelo oyo ekoyaka ukati na mabota na bino na tina ya kutangisa bino pe kolimbolela kabino manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain ezali bokoko na biso baindo tupesi bino bambote bino bazali kolanda biso kuna na République du Congo kuna ngambo ya Brazzaville tupesi mbote pa ya Kilandi mpemo tupesi mbote pa ya Kilandi mpion tondele poni te pa ya nganga ngunza miaka lisusu elongo na bino bayi bazali kolanda biso na kati ya République démocratique du Congo tupesi bino pe lisusu bongo bambote ngonga pe tango epesa mili biso to simba babuku na bikomeli na tina ya koyeba mokolo nini tozali lelo na manaka na biso bandeko balandi ya Vomu Television esimbi eseki to simba ete lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankandu mwatuku mibale kaka na sanza na biso ya mwambe sika wa bosukisi bopemi ya mitano oyo ebendi suka mokolo ya lelo ya nkandu lobi to mutoko ya tokoti bopemi na biso ya motoba kaka na eleko na biso ya misatu ya libongo eleko ya kintombo pe mobu monkama na tuku misatu na mibale wana kolela bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain soki tokobalisa yango na manaka ya bapaya lolenge oyo tomeseni koloba lokwa toyina na kati ya transition kosela manaka pe ya bango esengi toyeba ete mokolo malelo kati na manaka ya bapaya tozali bongo mardi le 27 avril 2021 bandeko balandi ya Vomu Television toyebi ete na kati ya émission na biso tokosuwa kaka te na kopesa kabino manaka ya mokolo kolela bongo calendrier na biso pe calendrier ya bapaya kasi tokokumbela kabino pe lisusu lokola ba événement du jour nini esengi to simba na mokolo ya lelo ya le 27 avril le 27 avril 1960 ezali bongo mokolo oyo ekolo Togo tomboka ya Togo basilaki bokozwa ya bango lipanda indépendance mokolo ya lelo kasi bomo mesano totalisaka na bandeko banso ete indépendance ezali na nkota ya bapaya o soki totie yango na makota na biso ya lingala eliboli bonsomi ezali nini tango bato bakomaka bonsomi bamitambusaka lolenge nini bazalaka lolenge nini totala pe bongo bamboka na biso ya Afrika o ti tozwa bongo bonsomi lilo pe bandeko na biso ya Togo bazwi bonsomi ya solo penza tozali bansomi mitino toli komikamba kokamba na mboka na biso ya biso moko tokouta libanda soki kokouta libanda seke nanu te tokomi bansomi yango bakonzi tosala makasi ya koluka bonsomi na biso ekoma penza ya solo kasi na kati ya kosepela kaka indépendance na bango topesi bongo ba peuple togolais bambote nyonso bisika iye bango bazali na tina ya kosepela mokolo o bango bazwaki et indépendance na bango kaka mokolo yango ya lelo ya le 27 avril sika wana 1972 ezali bozongi na mokili ya molimo ya ancien président ya mboka Ghana na kombo ya Mbuta Kwame Nkrumah bango basila kozonga bongo mokolo mwalio na mokili ya molimo donc okufa pona bosusu ya malunga tala wana ba événement du jour oyo tokumbelaki bino na kati ya émission na biso mokolo mwalelo nde tokei lisusu neteni na biso oyo totombelaka bambotama elamu ya bandeko na biso banson baye babotama bongo mokolo mwalelo na boyike na bisika bozali totombeli bino bambotama elamu bino banson kimia mfumuki mbangu kimia tata mokeli ekoka koyingela okati ya mabota na bino na tina ete bokokisa mayeboyaki na yango na kati ya mokili kasi tokei kotombela lisusu mbotama elamu epai ya tata Bikindu Mwanga bango babotama bongo mokolo mwalelo wana bazali mbasi ya tata Bikindu Mwanga babieka solo ndoi ya papa Bikindu Mwanga mwana pe Bikindu Mwanga bisika bozali libota Bikindu totombeli na bino bambotama elamu ya bosepeli ya ndeko na biso oyo abotami bongo mokolo mwalelo elongo na bandeko banso baye babotami mokolo mwalelo kasi bazwi libaku te ya kokomela biso totombeli bino bambotama elamu tata mokeli akanisela kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na biso kasi mpona kokanga bisengo biso moko te tokei kuna eteni ya régie pa ya Nkumungala batiela biso loyembo oyo tosepelaka bambotama mpe totala bonzenga bwa bino
tosepela elongo na bino. Matono mingi bandeko balandi ya mu télévision tuuti ko sepela bambotama elamu ya bandeko na biso ba babotami bongo mokolo mwa lelo tobakiseli bino lisusu bongo mapamboli likolo ya bomoi na bino kasi bomilengela tata bikindu na tina ya koyamba biso sima kolongo na plateau mu télévision tozali koya pona kokabola bisengo ilongo na bino poninite na mabota nyonso oyo okanisi kobenga biso mokolo mwa lelo to kembela to sepela to lia to mela tozali disponible. Batono mingi bandeko balandi kaka na kati ya bisengo ya kosepela bambotama ya bandeko kasi toyebi ete yambo ya biso na bino kokabwana na kati ya émission mokolo mwa lelo tosalaka na élément oyo toproposaka epai na bino kolakisa bino lokola video du jour ya mokolo esika tokozwilaka liteya na émission iye mokolo mwa lelo tosengi na kumungala bachela biso extrait ya mate ya mfumu ne songia nzila biso na bino tokutani na nsima na yango. Donc, limbolela kibinote le 21 oye balanaki na le 11 ya 7e mois na biso. Le 11-7 na le 21. Hein? 11, 1 plus 1, petit 2. 2 plus 7, petit combien? 9. Moniamo. Sur le 21, 2 plus 1, petit combien? 3. Eh bon. Donc ça spirituel. Mais ça spirituel, mokolo wana nde mokolo oyo mfumuki mbangu bavandi siko na ngbende ya bokonzi. Ndenge tozolo baboye. Reine eza ya mfumuki mbangu. Alors bokomona meme na mokili o mobimba. Nguya nyonso ezopesama. Esika boye mutu mwindu mutu azo domine. Esika boye bomoni mutu mwindu akeli boso. O basali masano ya boye mutu mwindu mutu abimi liboso. Lelo ata bozo tia ba tatouage wana ozala mundele tatouage ya kitoko eko simba nzoto na ya ye mundele ekozala ya couleur ni mwindu ya mwindu. Donc tango ya mfumuki mbangu donc soki boso sosola ngo na molimo makasi nde boko sosola ete pona nini bato bazalaki ba grande puissance nini elati bango po bazongisa ba pharaon en Égypte. Hein? Parce que spirituellement Reine ye ya mfumuki mbangu Yesu fazinga maboko. Maome fazinga, Buddha fazinga. Toza koyebisa bino botanga bilembo bya bileko bya tango. Kasi eloko moko boko simba. Ata batu batie matoyi mangongi, ata bamipesi na distraction. Mokile kokomisa bango na esika moko bazozela. O bayebi te me biso toyebi. Eza nini? Omoni batu bazobina na piste wana. Bazobina bisengo chaka no banzembo bazobina bazwi kopo batie bazobina menzala zo menase bango ekokoma na ngonga moko fatigue ya nzala ekosala bango bokomona tabo tie nzembo bakobina susu te bango bayo kovanda vanda na bakiti babandi koluka biloko kolia nde tango tokotuna bango bokendaka mabina nani apia bino bilei. Matondo mingi bandeko balandi ya mu télévision émission na biso ebendi suka bomo mesanto yebisa kabino maimans to kotiela kabino na kati ya mu télévision ezali se na tina ya kokumbela bino boyebi oyo kopesa bino mateya na kati ya bomo ina bino ya kozala ya mokulu na mokulu nde tolobaka botikala ka brancher na chaîne na bino mu télévision pona nzela na yango ekolakisa bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba soki bosepelaki na biso kokomela bino kitoko na kati ya bandako tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya mu télévision oyo esungamaki epai ya nengwa ya kota mama social kuna na sima ya kamera to bosani te tata mbala bango basungaki biso na eteni wana kimi ya mfumu kimbangu kimi ya tata mokeli kimi ya mfumu nesongi ndila ekoba koyingela okati ya mabota na bino bosani te kopesa bino tata bikino mwanga bambote lisusu bisika bosali nkando elamu na koma mfumu kimbangu. Yango, tutosa yango.
ebele ba yebite utamokile kelama esali mamibu hebele olelo ye banite